Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers l'émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission otobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Europe, Asie, Amérique, Océanie, tika ete nzamba lola akanisela bino. En ces moments de confinement, c'est comme si mokili eza na pause. Na epekisi biso te ko adorer nzambe na biso. En ce moment, toza na posa ya nzambe. Vraiment tozo désirer makasi. Yango wana tolingi toyembela ye. Kote longo na ngai tata na lola tomona yo tozali awa posa na yo tata na lola tomona yo sopela biso kuya na yo tozali Bana poto, bana partout, bande au balandi émission na biso, toujours dans le cadre de l'activité de la Fondation Rabbi Mavinga. Boebi dernièrement tozaki na orphelinat cri des enfants, wapesika, bonjour yaya. Wapesika toyaka bandeko ya association famille élargie au Hollande. Baba été Rabbi kendo memela bana quelque chose nde toyaka awa. Tant toye bandeko msipe batali vidéo y compris bana na bango. Babi parents na biso ba ba geste bien boye pour na orphelin pour na ni pe bisoté basali tintang nde biso to lobaka tintang basangsi moi 20 €, moi 50 €. Babi te sombela pe bana moi semoule sombela bana moi savon qui etike la bango yango toye na papa ale te otike la bana moi semoule moi loso moi savon ba bébé na biso pe bazawa o Daniela maman Delium to tuna Daniela yeyo tant toyaki ambala sima belaki lelo ça va yeyo santé kitoko pesa Daniela papa ale mais sinon te boza bien Boulier déjà Bomela itite Bomeli Tomeli tite Bonani Bongo zati Bomela papa sala sopoto bomela yo kosola. Voilà, merci beaucoup. Toza awana. Daniela on est là. Qu'est-ce pas yaya? Yaya voilà, Toza en orphelinat, les cris des enfants na Selemba. Papa Alain, on va profiter de cette remise symbolique pour après awa qui est sous côté mususu ndenge ezalaka koko dema. Papa là ça remise symbolique. Après ça à remettre pas ya papa na biso. Power. Oui, merci beaucoup. Merci François Rabbi. Na pambolibine parce que vous savez c'est une surprise. Na liboto bayo songa na libanda oyo bazo kalisa bana bitike na fondation na yo na caméra na ndeko vraiment kolo na pambolibine akalisa bino. So li pamboli ya bana bitike ezale ko na bino beaucoup faut côté kolo a besoin de longue vie. Beaucoup pas milliardaire. Les autres vous en a 3 4 5 millions yo ya to na ba conteneur. To ba mituka vraiment que Dieu vous bénisse avec les enfants. Merci beaucoup. Ouais, papa, le pesa ta mon amour, ça c'est secret. Zéla va pesa. Allez. bandeko na bino bana bazaka na poto batindeli bino babiloko eloko ni okoloba mpona bango na njamba pambola bango abakisa bango oyo ezangi
afongola bango banzela afongola bango porte babakisa su mpona baotala biso. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Donc toyaki tobandi awa toana nzela mwa mulai tobandi awa na orphelinat Cri des enfants na Selembao. Sima awa tozokende côté mosusu bomona reportage complet et kosunga biso. Merci beaucoup papa Power Bantu. Ouais. Zamba apamole biso encore makasia. Donc Dieu ne ment jamais. Zamba avec la parole hier. So tali Jacques 1 verset. Tali Proverbe 19 verset 17. Tali Job 31 verset 17 et Psaume 41 à 3. Botaka ba version bo mon ke obo ça les bandeté. Donc Dieu est derrière vous. Je vous remercie. Collaborateur bino botana mituka ezami sama kolo. Kulo a pamina maladie oyo ya coronavirus oyo na bino za museka na bino. Kulo ababiso encore na ideke on est ensemble vraiment. Merci beaucoup. Zamba pambole. On a pas no ba iba kanti molelo. O to yaki mbalboso ba maman ba sa ki moi tintani. Lelo bana nde ba bilo ko ba maman ba kanisi biso peut ça quelque chose. Oui, to pesi bana biso merci beaucoup. On a comment na moment ya pas siboye ko quelque chose côté ba reflet. Il donne n'importe qui. Ce qui nzambe apesi bango posa maintenant na bango. Po nzambe atalaka ba offrande ba lokos. Tout na mukanda Psaume chapitre 24 à 5. Abina okanisa ba fana yo et puis na kopesa posa maintenant na bino. Tika bilenga oyo iza basa mibali basa acte pozo ya au monde oyo. Nzamba akasa bango basa bango ya ko rebelle pour ba simba ko subana oyo. Dans bongo amen. Merci beaucoup mesdames, messieurs. On a commencé ici à l'orphelinat Les Cris des enfants Selembao. Après ici on va poursuivre. On a encore d'autres orphelins que nous allons leur rendre visite, leur remettre quelque chose. Ça fera du bien. Merci à vous qui me soutenez. Merci à vous qui pensez aux orphelins. On est aujourd'hui avec Papa Alain et Coco Dema. On poursuit ce reportage. Tatana Lola tomona yo sopela biso guyana yo tika ete zambe nanga bukunzi na yo eya ose tatana Lola tomona yo sopela biso guyana yo. Tu nous as dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Là où il y a Jésus, il y a l'absence du diable. Parce que le diable ne supporte pas la présence. Ben voilà, comme on vous avait dit, on est en train de faire la ronde et nous voici arrivés à l'orphelinat La Compassion. Pour ces genres de gestes que nous faisons, comme nous dit la Bible dans Jacques 1er, chapitre 1, verset 27, et il est écrit: la religion pure sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Nous voici venus dans cet orphelinat pour visiter les orphelins. Eh bien, on a le pasteur qui est là, qui nous reçoit. Et je pense qu'on ne va pas traîner, on va faire la remise et puis avoir l'impression de pasteur. Et puis nous allons encore partir dans un autre orphelinat. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour papa Mavinga, Rabbi Mavinga, Fondation Rabbi Mavinga, bonjour. Merci beaucoup. Et ça va être mikili ya poto bakantsaki bana. Babina tango ya pasi bana bazwata moi semoule moi loso. Bamela ta poto et bosunga. On te ina papa Alain azam pandi et ça va être ya famille élargie mais ah ça maman bana na bango. Bakanisi pe bandeko na bango bazali bana lokola bango na poto. Chaque fois que maman na bango bapesaka mwa baction na bana bazala en Afrique bana mpe babino comment bana mpe baza bandeko na biso faut que tokanisela bango quelque chose moi tintani basalaki bana bango bana bazose débrouiller mais babi bandeko na biso mpe baza bana lokola biso bana Afrique moi loso moi sika na moment confinement oyo ekosala mwa malamu. Je pense qu'on va aller directement dans la remise symbolique au Pessa l'homme de Dieu. Comme ça, et aussi on a moins impressionné. Voilà.
Allez. En tout cas. Merci. Merci vraiment. Merci. En tout cas, à ma qualité de serviteur, na sengi na nzamba pambola bango. Nzambe ya zongisa ya mingi par rapport à acto et salami. Baza musika vraiment, musika na poto. Ba penser na baninga na bango, baleki na bango. En tout cas, nzamba pambola bango comme il est écrit dans Proverbe 19-17 qui donne aux pauvres prêts à Dieu. En tout cas, nzamba zongisa banyongo d'une manière et d'une autre. Biso eze sengo komona vraiment bandeko ba musika baleki na nzela fondation pour na komisa biloko na orphelinat nzamba pambola la fondation Rabbi Mavinga nzamba pambola bandeko na biso na pote pai bozolanda biso vraiment acte yo ça nous va droit au cœur bana la compassion bango na bomona bango vraiment to yambi yango ne sengo nzamba pesa bino ya mingi lisuko lekao e bosali dans le nom de Jésus to sepeli bongo vraiment mingi. Merci beaucoup, pasteur. Ah, voilà, la compassion, bon, bana boni. Bana baza 48, y compris bébé moko. 48 orphelins, y compris bébé moko. 25 filles et 23 garçons. Wow. Voilà. C'est très bien, pasteur. Je pense qu'on était venus seulement pour ça. Nous allons partir. Vraiment, en tout cas, merci Mingi. Merci vraiment Mingi. Na obenga bana baya uniquement ko sala ta prière. Il y a remerciement pour na bande ko na bango bakanti bango na poto et ça la vraiment peli pambo sous ma casse collée. Vraiment, les enfants venez vite. Voilà, pendant que l'homme de Dieu appelle les enfants, moi je dis merci à Dominique qui est le moi Sakata, merci à maman Emeline Zemba, maman Adèle, maman la famille élargie, merci à vous, la structure de ma famille élargie, merci na bana na bino pe bande gonyo so bakanti bana lelo. Pendant que je parle, tu peux prendre les enfants qui sont en train de venir pour prier. Je pense qu'à chaque fois tu as bana bazana esengo basepelaka et pesaka baswaka bakoma na esengo ça la moi bien zane bouye qui donne aux pauvres prêts à Dieu. On poursuit avec Coco Demo. La compassion, oyez. Oyez. Ce qui est essentiel pour vous, que la connaissiez, que la soit éduquée et disciplinée. Votre devise c'est quoi? L'amour et les bons actes. Voilà, bandeko na bino bayana bino bazala mikili ya poto. Baleki na nzela papa Rabbi Mavinga pote bozwa biloko kolia na ngonga oyo ya confinement. Alors bandeko bana poto bakanise bino vraiment bolobi ni mpona bango. Bamkolo Yesu. Pambola papa ale. Pambola papa ale. Pambola papa Rabbi Mavinga. Pambola papa Rabbi Mavinga. Elongo na fondation na emo. Elongo na fondation na emo. Tala bandeko bakaniseli biso. Tala bandeko bakaniseli. Musika baza na poto. Musika baza na poto. Pambola bango. Pambola bango. Pesa ya mingi. Batela bango. Ikoswa mipepe ya mabe. Kombo na Yesu. Amen. Du Christ. Yango tozosenga yo nzambe oyo na bavi na biso. Parce que yo soko yo na bavi na biso coronavirus ekosimba biso te. Yo soko yo na bavi na biso Seigneur eloko moko te mabe kokomela biso à moins que yo permette. Qui dit une chose arrive sans que l'Éternel l'ordonne. Alléluia. Oh, tika yete zambena bokonzi na yo eya ose tata na lola tomona yo sopela bi. Voilà, après la commune de Bumbu, nous voici arrivés ici à Kassavoubou, orphelinat Mama Paola. Orphelinat Mama Paola Consolata. Toye na cadre kaka ya Fondation Rabbi Mavinga na Lisungi, ya association famille élargie, ba maman biso na Hollande, to memi mo mke o bomoni wana, toza mama ya biso alelo mbote mama. Vous êtes responsable awa na encadreur, responsable Azali. Responsable Azali, Congo na Mama Paola Consolata. Bana boni. Tozana bana 16 plus 2 bébés.
moko aza na 7 mois babebe nalobi babebe parce que moko aza na 7 mois mosusu aza na 2 semaines mwana mobali il y a 2 semaines en Bosiende baye kotikela biso ndenge bato na nzela balokotaka mwana bakotika na commune aye kotikela babwaki mwana à partir ya bato balokoti batiki na commune nde ayemba kotika aye kotikela biso ye awa lokola biso mosala na biso na paula consolate eza koyamba bana de 0 à 3 ans ya wana toyambaki mwana wana bon ezaki surprise mpona biso asepeli mingi mpona fondation Mavinga na famille élargie ndenge lelo boye koyamba biso boye korendre biso visite boye mpe maboko pamba te bomema biso savon loso sucre mpona kosunga bana babola oyo toza na bango kati na esika toza na esengo makasi mais ozomona bino boza fondation mais toza na ministère social bato ebele baza bamikozi baministre tout ça jamais bamona kaka pancarte sur sayo batangi mais jamais tomonaka bango bayaka awa te bino na pasi na bino boza kosepumone mpo bosangisa bokotize mpo boya kotala bana oyo mais bato baza na bambongo ebele jamais basalaka yango mais bino na pasi na bino tala ndenge bozoyango mama donc tozotosaka eloba nkolo nde omoi tozosala boye presque mama tozotosaka eloba nkolo nde tozosala boye c'est presque depuis le matin tobandaki touti kote mosusu tokie toye awa tokesukisa na limete tosunga tosala mosala ndenge ekomami na Jacques 1er 27 pardon to mpe na bible ndenge ezorekomande biso papa le omoni esika ngo ndenge oui namoni mama yambi biso ndenge olobaki kaka banda tolamuka depuis ntongo tozosala mosala mwa moke oyo bamama volontaire ya famille élargie batindaki mpona toyeba kosunga na moment ya confinement oyo totika bipai na bipai mwa eloko ya moke oyo baorphelin bali ata loso orphelin amela ata potopoto bazolia bakangami sikoyo batali na afrique awa mwa moke wana batindi oke emekaka meme kosunga ndenge moko lobi na mabondele nzambe kosunga kofungola baporte mosusu yango omoni toye mpona toya kopresente bango na eloko batindi mpona kotikela bana biso donc c'est ça. Merci beaucoup bandeko mosusu baesanga rabi mais pourquoi il faut ozwa kaka image nazwaka image boye te mpona kolakisaka nga nde nazosala badon non nazwaka image boye te mpona kolakisaka te nga nde nazosala badon non nga mpe makoki yango eza te donc tosaka boye mpona kointerpele bato koinforme na bandeko mosusu qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des orphelins oyo azotendre loboko na ye aza na besoin ya lisungi na yo soki osungi ye te kozala mpasi mingi Biblia ezorekomande na biso to rendre bango visite tosunga bango nzambe akopambola biso ndenge pasteur Abumba oti koloba lobi qui donne aux pauvres prête à Dieu défista ata nzambe ya lolenge oyo eza malamu mingi. Merci maman Voilà pourquoi nous ramenons tout esprit à l'obéissance du Christ. Nyonso etosa yo, nyonso efukamela yo. Mingongo etatu ete Yesu aza Nzambe. Tanda loboko no ya nguya, milimo nyonso etosa yo. Tanda loboko na yo ya nguya, milimo nyonso etosa yo. Tanda loboko.
Voilà, eh bien, chers téléspectateurs, chers internautes, nous voici arrivés cette fois-ci à Limete, à l'orphelinat Ça Marche. Ils étaient dernièrement à Mokalil, précisément donc à Kimbantieke, depuis un certain temps par rapport aux réalités. Ils étaient à Kimbantieke, précisément à Mokalil, depuis un certain temps. Ils sont ici par rapport à certaines réalités qu'on va savoir. On est donc là aujourd'hui, on est venu leur rendre visite par le soutien des mamans volontaires, nos mamans de la famille élargie depuis les Pays-Bas. On est là aujourd'hui. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Beaucoup de Limete, hein? Beaucoup de banali. Boulongwe bana Mokali, beaucoup de bana Limete. Les autres ont talabino. Pour moi, papa te fait un mpandi awa. Ye a représenté l'association famille élargie. Ba maman mo bazaka na Pays-Bas, na Hollande, to sola bon kitoko et ba yaka, ne te souhaite la bon pe na Mokali. Mais bon, et msu bazaka ba ebika mikolo ba bazaba confinement. To tinda bana ta saki a loso esunga. Saki a loso esunga te. Ya au moins to na sukali, to na savon, to pe na moi loso po esunga biso. To bete ba maman na maboko. Merci beaucoup. La moni papa allait à côté déjà na ben a memi bana papa allait comme tungisa no tenga mona ça na remise na pesa savon ah maman Chantal na pesa ya moko hein. Allez na ya reçoit qui va prendre ça? Qui? Yem to lala. Allez. Ma. Voilà. Comment nani? Rosie. Ya Rosie no lobi nini pour na ba maman ya famille élargie pour la fondation Rabbi Mavinga. Napesi merci na famille élargie nde bayosunga biso nzambe apambola bino abosana bino te apambola bino vraiment koleka nde bosepesi biso nzambe mpe asepesa bino. Merci beaucoup. Betele maboko. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tosolana on a ma Chantal. Après tozona papa Alain de système lisolo ango. Et ma Chantal bonjour. Bonjour ya Rabbi. Depuis Bolongwe Mokali, tu es dans l'hôtel Abinote à Limete, c'est la première fois. Et babi ke bakuluna bakote la bino na Mokali. Quoi nini? Kuluna ekomika. Ndenge yoka hôtel abiso na poko to mimangambo. Ba okota to biso bakolo mabele to lito ya ozo pe ya biso. Nga tuli bango loko ni boba nozo ya biso. Mama lokozo pesa biso bilo to ko mona. Tu yo falo pesa bakuluna so bilo. Pourquoi maman ya ba ofele na maman bakuluna? Nga na tubo eloko ni onga na opesa bino. Onga na opesa bino po bino bozwa eloko eza ya bana. Bandeko na bino pena baza batata te baza na ba mama te boyoka mawa te. Bakei bon bayaki plus de 100 Rabbi. Donc semaine la mombato docteur kokate. Tozo kokate nde mbo ndam tozalai nango na mama moka motema mawa baksi biso mbongo nzamba pambola e place azali mère de mère nzamba bosa na kaete nde toyeko zwanda o. Fallait pas que tu côté siko ba bon samsanga bi dernier jour o ba ye kolongola antivo la bana basi de bani ba balongola antivo la fenêtre na bana basi balongola antivo na ideni na éviter on sait ba ba violer bana biso ba ye pena mnini o ba po ba la kanga ba bi na yo na bana no to ko violer bango na ya mike nyos après to ko kata bango na bambeli to kata bilo na mbeli nzambe kaka kosambela eza malamu so toza osambela te ya Rabbi mbele amso olinga oya penda oki penda sangwa ma ozo filmer ozo lela mais nzambe wana saki intervention soda wana lalaka mukolo wana mbala moko baluka na sima na ba 2 heures amona ka wana balongola ntiva mona o alinga kotsa mutu ai pumba mola moli soda sopi bazaka biloko amatami wana l'état bango ba baluka ba ndi kolanda bango ta bazongi ba mama biso tozai mke baleka ke bili de bateau tozai ka 3 moya kangata moko ezati ai bazaki plus de 100 na ba machette na ba mbeli na ba tournevis balatika ba suki lot na ba kagul ba kangi bilongi nzambe kam tabatela biso ya Rabbi mbeto benga kayo linga oya uninga ko lela nzambe kam tabatela nzambe malamu nzambe malamu yepe mtabatela biso ba période oyo koko dema ah pasi mingi oyo côté la orphelin ba na eloko te yo kota o violer o zwa blo ba na bon po o gagner nini eza pasi
Mais du moins na limité na kuna bozaki au moins ni bana pe ba misani. Ah kitoko ya rabi bana balingi ya makasi ba meseni courant kitoko mai kitoko to bana biso à l'aise penza à l'aise toza kimia makasi. Mais siko bana kuna bazaki otanga na ba école oya kuna na ebite siko ba kotanga ndenge ni. Bon, so classe ezongi ape ba classe eza pembeni so classe ezongi ba kotaka a comme ça va pour toi na bi kozena école moko moi ba froze ofuta na se pour ya limité to ebi ezaka talo kolia makambo ebeleza talo. Bon, tribunal pour enfants et l'exception classe école moko ezawa eza ONG ezwaka pe ba orphelin donc ba si so mama ka so classe ezongi ndeto kena oswala bango ba okita prix pour na bana. Na on est centre mo kuna pe scolarisation ya bana papa le otune ngango. OK. Mikolo comme na bana boni pona moni so ba bébé mususu. Na kitaki na ngakutu ba to sai ba réunification to longwe mo ba mikolo ndambo to changer bango mibali to zoki na ba âge mikolo tete l'équipe to réunifier bango to za siko 60. Papa Loyoki, de Bakiti, tu vas comme des 60. Donc, Bazar qui plus de 60. Comment il a ban à 79? On a ça qui a l'eau, c'est aussi là. Et aussi là, il y a Rabidon, il a comme il a kokonda. Ceux qui n'attendent pas, les gens qui m'ont ma peine à passer ma casse. C'est bien beaucoup. Il y a des gens qui ont c'est bien vraiment Nzamba Stunga. Je pense que Betty Daban est bien pour Kalate Tokaki, qui l'a sangé Gozonga. Peut-être d'ici le 24. C'est Nzamba Stunga, classe sangé Gozonga, Makamunyo, ceux qui aiment bien. Et au Biban a 64. 64 enfants, orphelinat, ça marche. Maman Chantal, ils sont yo, ils sont nanga, et Goza Malamu Mingi. Ceux qui ont pensé à Banande Tobaki qui donne aux pauvres, prêt à Dieu, pensez à ses enfants. Prêter à Dieu à travers ses enfants. Comment il est? Célina. Ah bébé, qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle est là. Voilà. C'est fini bébé, c'est fini. Voilà, comprenez, maman Chantal a beaucoup d'enfants. Ils sont très nombreux au Bomoni Agamanda au Bazawa. Des balobi, tous en bango, ba petite Adèle, ba comme ba monsieur Kimi Kiminga. Ba Karine, ba Yadodo. Oh, monsieur Aswan Sangana, songi azate. Delicia. À quel lamba? Il y a lamba. Ça va bébé, comment tu t'appelles? Comment on est? Nani? Les meilleurs. Comment ça va essayer? Yo comment on est? Karine. Karine. Yo comment on est? Nani? Oracle de l'Éternel. Ah. Boyo. Comment on est? Vert. Aïe. Il y a la caméra. Ah, merci beaucoup. Je pense que maman Chantal, tu as eu moi tour dans le cadre de la famille élargie. De quelque chose. Papa, la première fois, il y a un orphelinat, ça marche. Et ça, d'abord. Oui, vraiment, c'est pas limite. Je crois que na bana oyoboye. Na mukumba munene mama zanango. Vraiment, ba maman peut baza musika. Maman faut y ba koza yo mokote. Ba maman peut baza musika. Bazali toujours à côté na yo pour na kosunga. Donc na kanisa ba mona image bango moko. Moi action basali ya ba maman volontaire balobité. O to pesa ki to pesa lisusu. Je crois que ego révolte nzamba sunga batela ka biso. Ceux qui ezali to bossa na bana te to ya toujours kotala bana. Maman Gisèle Pini, petite Adèle Apesio Mbote, petite Adèle Atuninga, lobi oyoka na kasuste. Maman Pini akenda wapi? Pasteur Kosi, la Pesio Mbote psychozali. N'ayepte maman Chantal Soza suna ya kobakisa lelo. Napesi merci makasi na ba maman nzamba pambola bango. Nzamba bossa na bango te, bango pe ba bossa na biso te. Ezala mbali boso pete ya suka pete, nzamba mona bango. Comme une adresse à Sika, na Limité, première rue industrielle, avenue Longelo, numéro 1. Tozawana, soki boningi bomona biso, bomoni biso. Na pesipe numéro de téléphone, okobenga nga, okobenga pe ya Rabi. Numéro de téléphone nanga ezali 00243 81 94 52 116. 00243
82 94 52 116 wana numéro ya biso soko bengi okozwanga moko soki po ozwinga te omoni ya Rabi obengi ye ekokoma kaka. Mama Ariashu Lema azotala yo Ariashu Lema topesi ombote ya Ariashu obosani penda biso boye na akamwa makasi ya Ariashu tozoyoka yo te ozoyoka na te topesi ombote makasi tolingaka o mingi babizu ebele. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci Coco Dema qui est derrière la caméra. Merci Papa Alain, on a marché ensemble. Merci à la famille élargie. Merci à tout le monde. Je pense que vous avez vu ces reportages et bon message Boui. Longo TV, Fondation Rabi Mavinga, association OEP to coopérer qui toko donc chaque semaine du moins to ça ba vidéo pour na orphelin, ba démunis, ba to ba en difficulté. Ceux qui ont sungi biso ezamala mongo ça la geste ya boyengo ça la action moko ya boye ko hésiter té ndenge balobi na biso qui donne aux pauvres prête à Dieu ça la geste oyo et kozali pamboli pour nous c'est une façon aussi d'arracher le bénédiction c'est une bénédiction pour nous sommes très contents d'avoir de voir ces enfants pendant que misusu bazo telenga na balabala misusu bazo ata possibilité otanga te kasi ba oyo ceux qui ont sungi ceux qui ont stali geste malamu ba koti kelasi batangi bayekoli bakomi pe batulobi ezali malamu mingi. Merci et pe na mnenso bolandi biso lelo merci FB International Fiston Basende merci Panayo merci Dominique Kiele mwana msakata merci Mame Melinzemba Angèle Kinkela, Lévi Cyril, Arsène Modabi, les garçons capables, plus fort que toi n'existe pas. Ariane Ochesco, représentant Abson aux États-Unis, merci Panayo. Merci Nabande Konyo Sobalingaka, Rabi Mavinga. Merci à Coco Demo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango